Bandeko Balandi émission Balobeli Mboka Mbote na bino bisika bozwami partout na République démocratique du Congo bino baye bozali kolanda biso na ba pays limitrophes ya RDC bokotala biso na Europe mobimba bokotala biso na Amerika bokotala biso na Asia partout dans le monde entier na tondi bino botondi makasi pour na confiance oyo bozali kopesa ngai wa bino Serge Mfwamba Moluba Bwende pe confiance bozali kopesa par rapport ya masolo kitoko oyo tozali kosolola na mai matali politique bongo na lobaka ete Congo démocratique ezali mboka oyo tosengeli penza ko simba yango lokola liki parce que mboka na biso baike bakoti na distraction baike bakoti na makambo ya lulenge na lulenge pona koluka ndenge nini bakoyi ko bebisa mboka ye pona koluka ndenge nini bakoyi koluka ko neutraliser mboka oyo na kokoma na ba infiltration na kosala ka makambo ya ndenge na ndenge toboite bisika nyonso problème ezanga kate mais tozala ba elela te tozala ba bolole te toteka mboka toteka mabele ya bankoko kaka pona lokoso kaka pona tozwa fufu kaka po tozwa mituka kaka po tozwa misola kotonga bandako bongo bandeko lelo mokolo mwa lelo lisusu nazali na bino pona koyeba kosolo na bino obe mayi masali politique na bosa na kate kotonda botondi na otoko benga prophète Konde Polo Dominique na madame na mama Asaf bon séjour na yo prophète kuna na États-Unis pe na bandimignon soya confession religieuse li lo bananzambe bongo bandeko toko solo la lisusu merci na otoko benga madame Marilou nzamba batela okuna na Belgique abatela Lutula Trading Company abatela ndeko Jordan pe abatela ba kongomani nyonso nazali ngai moko na plateau etele ona yambeli bino moko ya bato boyebakaye na en analyste politique na bisika mosusu kasi mokolo na lelo pe période tozali ko yambaye en tant que un grand cadre pe communicateur monene ya parti to pe lingomba o simba mina ndeko bati lukwebo azali honorable sénateur deuxième vice-président ya Sénat ya République démocratique du Congo président ya Sénat honoraire na mandé utaki koleka et pe ezali bongo ndeko Armand Mukulu mbote pe boyi malamu na émission Balobeli Mboka mbote ndeko Mfwamba mbote na baimboka nyonso azolanda biso na ngonga ye mbote na nkumu ya ekolo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le premier de tous les citoyens congolais mbote na ba chef ba institution nyonso ya mboka na biso na ba service nyonso ya mboka oyo sala mosala ya makasi pona ekolo mais aussi mbote na autorité morale na biso ya AFDCA Mwana Mboka, le professeur Modeste Bat Lukwebo, le deuxième vice-président du Sénat, président statutaire de la FDCA, et Motena, cadre et militant nyonso, il y a l'ingomba politique na biso Union Sacrée d'abord, mais aussi AFDCA d'une manière générale. Mais tika na pesa makasi mingi na nkumu ya ekolo, oyo azobunda butupe moi, azola la pongité, pona koluka kimia ezonga na mboka na biso na ba parti oyo lelo eza occupé injustement na ba agresseur oyo bino nyonso boyebi par une complicité multidimensionnelle avec beaucoup de ramifications sur le plan international kaka pona bomengo ya mboka na biso et donc le président de la République doit continuer à compter sur nous. Nous sommes sur les fronts médiatiques, il y a un front politique, il y a un front diplomatique, les fronts militaires. Nous encourageons aussi nos FARDC, les Ouazalendo, Bazoma Kasimingi, Bazana soutien à la population congolaise, mais aussi à AFDCA d'une manière générale, na autorité morale, na biso les professeurs Bahati. Et donc, na bandi était Mokonja Ekolo, Azana soutien à biso. Ok. Tokolonga etumba oyo, oba imposa biso injustement depuis près de 30 ans passés. Merci Ndeko Armand Mukulu, que je rappelle, il est cadre de la FDC et puis il tient la communication, il est dans la communication. Il y a parti monene, il y a le président Bahati Lukwebo, Ndeko Armand Mukulu to solo la moke parce que makambo ya koloba ezali po ete monoko na bino na FDC ezalaki ya kokanga mwangonga molai kasi na kati ya émission eye toko solo la toyeba milolo betamaki Ndeko Bahati akimi Ndeko Bahati alinga kende mpoto asali boy alinga kima akota FC asa FCC soki nini asa la nini zaki bilobaloba
oyo pote l'autre ozali na moi témoignage na ibete okoya ko compléter yango to betano lisolo ya diplomatie ya tata mokonzi ya ekolo ndeko Félix Antoine Tshisekedi diplomatie oyo ndeko Tshisekedi azali ko sala vis-à-vis ya agression ya makamotali sécurité ya Congo ndeko Armand Mukulu est-ce que vous allez vraiment ko saluer diplomatie wana est-ce que diplomatie wana ezali ko kende na sens ya malamu to na sens ya mabe to utai komona mokonzi mboka sengela ki bakende Luanda akenda kita tindi délégation sima mikolo to komona ina Kagame kuna bako sola diplomatie wana ezali kufuta nini parce que lelo bitumbe ko bundama lelo munguna akuruka ko botola kabiso ka mabele akuruka ko zwa kabiso kaka biteni na biso mabele diplomatie wana ezali kufuta nini ndeko Armand Mukulu. Merci ndeko Fwamba. D'abord il faut retenir une chose. Dans une guerre, c'est comme dans un combat. Si vous perdez une bataille, ça ne veut pas dire que combat mobimba bo perdre yango. Ce qui bo perdre étape ya liboso ya bitumba to ya mibale to ya misatu, il faut koyeba ke environnement ya bitumbo bozo bundela moto moko akoyeba yango ko décerner yango ndenge singilité. C'est-à-dire iko ozala bazo mener bino na combat mais bino pe boza na ba stratégie o bozo bomba pour boyebi pourquoi bozo sala yango bongo. Et donc ça veut dire tout simplement que nous devons ici demander à l'opinion de ne pas se décourager. Le président de la République Azosa Moussala Makasi ndenge otuninga question à répondre yo. Pourquoi la diplomatie a multidimension? Diplomatie à multidimension parce que au jour d'aujourd'hui, M. Paul Kagame est encerclé sur le plan diplomatique. C'est-à-dire le président Tshisekedi avait imposé une diplomatie de détermination et de rigueur, une stratégie de résistance face à multiples actions. Oyo, bisotozo loba ezali ba action moko malhonnête, ba action moko injuste, ba action moko ya criminalité. Oh, M. Paul Kagame azo sala yango mena complicité à quelques grandes puissances entre guillemets oyo bazo appuyer mais na tongo balobelo mususu na poko balobelo mususu mais bangonde bazo soutenir ye bangonde bazo tchela ye mosolo bangonde bazo tindika ye pona pillage ya ba minerai topi ya ba richesse ya sous-sol ya mboka na biso. Aujourd'hui, M. Paul Kagame est isolé sur le plan international. Diplomatie à Mokonzamboka, ils ont joué grand rôle. Naba couloir pe ba salon diplomatique nyoso lelo, Paul Kagame malobana e bazo kangoli susute. Or, dorénavant, Kagame était vu comme un enfant bien écouté. Azaki lokola motomoko oyo ba tinda bato ba tinda kaye, azaki lokola tinda nyamalamu, voilà. C'était comme un petit dieu. Surtout na nzinga ya Afrique na babisale na ya mabe na bizale na ya komila makila ya ba Congolais a créer ba stratagème to mythe moko a créer ba biloko misusu ba action net ya ba génocide a yesu na ba stratégie ya ba discours ya ba lobbying ya victimisation derrière makamba génocide. Or ye moko ndaza na base ya génocide oyo e salama ba génocide rwandais. Yemoko ndaza na base na mais azwa ngo lokola nde balobaka lokwa instrument na ye ya lobbying akoma koleka nango partout la victimisation au monde azo sa na ba rappel ya makambo ya ba empirima et donc on remarqué que Paul Kagame azali motomoko oyo lelo akomi na difficulté ya kebayo kai sur le plan international. Mais comme la difficulté de oui, nakati molobate, il faut tali sapena na peuple parce que bazali komituna, hein, a comme la difficulté est-ce que ba sanction bazali ko pesa wana, est-ce que zali na effet, hein, de ko toke ito continuer s'il vous plaît. Ba sanction bazali ko pesa ezali na effet. Mais nous sommes dans une démarche où nous sommes en train de multiplier des démarches diplomatiques pour pousser la communauté internationale ou soit des pays puissants. Oyo ba pesier ba sanction wana ekota en vigueur
d'une manière rapide, c'est-à-dire d'une manière accélérée, quand tu as vraiment en rigueur. Pour ceux qui sont en rigueur, vous allez tomber pour les Congolais, pour les milliers de Rwandais qui sont aujourd'hui en difficulté dans la gouvernance Yamabé, diabolique, il y a M. Paul Kagame. Parce que nous n'avons pas un problème avec les Rwandais d'une manière générale, mais nous avons un problème avec le système politique Kagame, avec les régimes Paul Kagame. Le régime où Kagame a instauré na Rwanda. Vous voyez? Et donc, les lots, deuxièmement, le durcissement, il y a des sanctions sur Paul Kagame. Et là, vous allez remarquer que Paul Kagame aujourd'hui a comme un discours où il y a le quoi là. Nakala Kagame Azaki, le Rwanda se comporter le rôle la gang. Comme un monsieur qui a été cagoulé, mais qui fait des choses, mais comme on a les autres en matière. Mais aujourd'hui, Paul Kagame est mis à nu. Aujourd'hui, dans la diplomatie Mukonzamboka, M. Paul Kagame, le sanguinaire, Azali n'a pas de difficulté à coq à jambe. Les lois ont commis que fonctionner le rôle à moto à il sous Namaka cité. Vous comprenez? Et donc, cela ne nous empêche pas, nous, de reconnaître que fort et a fourni dans la diplomatie Mukonzamboka. Troisièmement, vous allez voir même le financement bandé coupé sa Paul Kagame et Lelo, pays mingi loko la Luxembourg, veto na bango bazar na Luxembourg lelo, Luxembourg a suspendre yango. C'est déjà un fait et c'est beaucoup en diplomatie. Et donc comme même na difficulté au foot même ba militaire na bango, armée na bango. Comme na difficulté même des fois il y a ko raviter même bato na bango baza na terrain bazo sala ba atrocité ba créer bouzoba. Vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, même dans le salon diplomatique, il y a même des sénateurs américains, même des sénateurs dans le Parlement européen. C'est presque toutes les grandes personnalités du monde aujourd'hui qui ne parlaient pas, qui parlaient Ndenge Yakobatama Nakala. Mais les loba komi koloba yango pele le sembo que Paul Kagame trop c'est trop. Ce que le Rwanda fait, il faut essayer. Et donc, ils ont déjà autolobaka avancer sur le plan diplomatique. Sur le plan diplomatique, parce que la diplomatie ne confond pas, si le professeur Jean-Lucien Kiti Makasuen demandait que Sabiso Boy. Diplomatie est une étape. Au même moment, il y a une guerre, mais ce qui est avancé sur le plan diplomatique, généralement, la guerre est vaincre. Parce que les attentes n'habitumba, mon côté, c'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui Poutine et Zelensky. Bien que affrontement les cas qui m'acassent entre Amérique, d'autre part Europe, d'autre part couche monsieur Akobatama, Allemagne, ainsi de suite. Mais au moment où comment qu'il y a une table de négociation. C'est-à-dire, quand on voit le président Tshisekedi aller parler avec Paul Kagame à Qatar, na Émirats Arabes, ils ont des faiblesses. Et ça parce que Mokonzambo Kazana Kati a contour diplomatique qui a imposé déjà na Kala. Heureusement, bandeko ya M23 Nakala, le chef de l'État pesa ki bango nenge toloba ko occasion. Baya baloba déshydratant na bango. Qu'est-ce qui leur pousse na osala ba makambo yowana? Pour baloba ki baza ba Congolais. Nous estimons que quand vous êtes Congolais, okoki kozwa mando ki contre mboka na yote. Ndenge ba oyo ba moto sanguinaire mosusu alandi Kagame yo kona inanga ya traître makamba sali. Si on veut accéder au pouvoir, il faut aller sur la voie diplomatique. Il y a un moment où on félicite parce que il y a des politiciens au Congo qui ont pouvoir dans les institutions, après l'accord, pour les rébellion, et ainsi de suite. Mais tout le monde à côté de l'institution. Tant à société civile à côté on a voie démocratique. Mais la voie démocratique, oui. Est-ce que ça veut dire que Tshisekedi na diplomatie pour être Congo na biso qui ne liboso parce que ndeko baati mokilinion c'est le bakiao. Mokilinion c'est étal ici na bateau. Hein lelo yo tozali komona tomona ki ndeko bemba tango makambo e bandi tomona ki ndeko bemba bandi ba msusu ba yeko ndeko baati à ce moment là bato ba koloba ete azana posa kima akende soki wapi. Tokotala na yebite rapidement Tomé Kanan Kotali sana mokili na Bukavu
lelo na Bukavu Sangwe Panzani ndeko bahati basili kozwa babiloko na nyonso ndeko bahati baboteliye bandako mpona nini bazali koyokana te population makambo bato bazali koloba ezali vrai to ezali kaka balezondi oyo batu bamesana koloba po ete Congo ezali mboka oyo esengeli to ezalaka bien informé na makambo ezali kosalema balebi bandako na ye pe nanga lobi lokola ya ye bazwa ya kamati pe ya bango kuna. Bon, Nasili sana mamnande koloba na minute muka pe na kota ba précision pour na l'autorité morale de notre cher parti politique la FDCA na makambo nyonso lobi ba légation ba ne koleka sur la toile consort ainsi de suite. Mokonza mboka apesa ki déjà bandeko wana na lobi occasion pour à l'époque boyebi toza na kati ya processus ya Luanda na Nairobi toza na fusion ya processus ya Luanda na Nairobi processus ya Luanda ezali parti ya mécanisme processus ya Nairobi ezali parti pragmatique et donc na kati ya fusion wana tozozonga na kati ya résolution 2773 ya Conseil de sécurité des Nations Unies o esengi cessation ya ba hostilité surtout pour na bato ba koti na kati ya mabele ya baninga et donc ezali victoire diplomatique parce que tango résolution wana exécution on est commis déjà koko en vigueur herba frappe ya makasi ekoyana ba commission ad hoc ya ba réunion urgente ndenge salamaki na kosenga ma RDC na Nations Unies bo monaki ezali ba victoire diplomatique pourquoi parce que ba ndeko M23 ba yaki ko comprendre que ba memamaki na bozo ba epa ndeko Paul Kagame na ba sujeti na ba ndo moni ba yaki ko rebiffer ba ndimaki ba ya comme makaye de charge na bango na nzela ya ndeko Lorenzo oyo azo jouer médiation na cadre ya makambo to bengi ya Luanda na Nairobi et donc omoni mbala moko na kata mokonza moko bakuta na Paul Kagame parce que le chef d'État disait ça déjà qu'il a négocié na ba M23 wana te na ba pantin. Ça veut dire que même les M23 qui voulaient négocier avec la RDC, c'est les M23 vidés de toute substance. Ba oyo, ba komi na posa, ba ya kokota na kati ya nation, mais ba kokota na nzela ya programme ya réinsertion, désarmement, et ainsi de suite. O ezali déjà dressé na kati ya makambo etali Union africaine et puis na position Nairobi na Luanda. Donc, ezali faiblesse c'était tozana ba victoire diplomatique déjà tozo enregistré qu'on continue à enregistrer sur le plan militaire tozana loi programmation militaire les lo oyo ba trahison za kimingi mais tozo détecter yango déjà mais bozo détecter mais bozo punir té de konangai la union sacrée bozo détecter ba trahison bozo détecter ba traître mais boza ko sa punition malonga té ezali effectivement tozo tikande justice amboka et puis ba service ba sala musala. Parce que même bandeko wana tatoke négociation ba agresseur wana la population doit comprendre que ba acte na bango ba poser aux impunité il faut la punir. C'est pourquoi moni même sur le plan judiciaire tous en fonds judiciaire international tozo kota partout les lots partout tozo kota même la CPI a été saisie pour makambo nyonso ça la makuna ekotika la impunité donc et kozala na ba sanction même sur le plan judiciaire sur le plan international donc makile ba congolais ezoganga. Donc, bandeko makamba sala kuna baza l'hésité. Que les gens ne pensent pas que ba service amboka lali mukonza mboka azo mona makamba na kaka boya azo tika. Non non. Nous sommes en train de travailler. Mais est-il vrai que nous sommes face à une situation et une ramification ébélée? Mais le chef d'État s'est ban nuit et jour azo bundana ba institution mboka nyonso na ba service nyonso to ko bouter d'ailleurs ennemi et puis to récupérer ma belle na biso to ko rétablir paix totale et puis kimia ekozonga d'une manière définitive parce que otozo luka eza kimia moko eza la définitive eza la paix mon côté négocier ndenge eza ki na kala accord après buzo bezongi après ainsi de suite et donc notre monde ba mixage ba brassage ma mbebele imemela biso ba buzo bana ba intégration ya ba rwandais na kati ya ba armée na biso na kala boyebi histoire tant eza mingi te mais mokonza mboka za na détermination ya kokende. Même si nous allons parler ndenge mokonza mboka zo solo là, il faut Congolais et baka solo ngo pour intérêt population. La population ne sera jamais trahie avec Félix Tshisekedi. Et donc à moto il faut tout encourager, tout soutenir. Merci Ndeko. Merci beaucoup. Na continue ni makambo utuko tuna ngaya ba précision lobina pesa pona
légation ya bon tokosola ba légation on attend tokosonge la penza tant tokosonge la penza dossier moko tokovande la pona personne yandeko banti loko eboto rapidement tozali ko beta masolo mo moke tokota na likambo etali consultation nationale na mikolo ezali ko ya to ebete consultation moko ko salema oyo ezali jusque là kombo to sito yoki mo moto yo akosala consultant ezali wazali conseiller spécial en matière de sécurité ya chef de l'état ndeko Ebérand de Kolongele le professeur Ebérand de Kolongele yende ako zala koyamba batu pona ba consultation pona koyeba ko sala gouvernement d'union nationale ndeko yebisa biso oza sûr que gouvernement d'union nationale wana ko simba au moment où nanu to sisi ko zo ba négociation te na bandeko mususu bazali na rébellion wana bokoko tsa bango pe na makisolo bandeko yo mususu ba libanda ba Moïse Katumbi bango tu wana bakabila boko benga bango pe union nationale ba est-ce to pe makambango eza ndenge nini to linto menga koyeba boule na bino eza ndenge nini awa pe bosu bokomi union sacrée comme na plus de 50 autorités morales donc ezali pas inde qu'on a habité tout ça la boni tout sur la momuke sur la consultation nationale union sacrée comme na 40 personnalités na kati ya présidium bon toko kota na kati eloko wana te parce que eza moi eloko moko pe ezo faire couler encre et puis salive moi batu mingi pe bazo meka ko analyser ndenge makambango ya kocha 40 personnes à présidium mango c'est un peu de trop parce que na mona même de quoi misi ya IDPS alobaki yango alobi c'est un peu de trop et au créer trouble na mona bande ko bita kuira pe ba telemeli yango ba mikai ba mishiki. J'ai vu beaucoup de gens parler sur ça. Même moi-même aussi, j'avais fait une analyse qui n'engageait que moi. J'avais estimé que 40 personnes les ont belé et puis n'engé ba classifier les yango sans tenir compte à poids politique. Il y a tout un chacun, il y a chaque parti politique regroupement. Et puis on a vu notre cher aîné professeur Mbata la deuxième position pendant que comme on a bandit na M, ba misusa classé on a ordre alphabétique. Pendant que ce sont des grandes personnalités politiques qui ont des grandes masses et des grandes représentations de base sociale, mais après mon konzambo canaliste wana. Or il y a un organe technique, un secrétaire permanent. Donc on s'est posé tant de questions. On espère que mon konzambo a komeka un peu kota likambango pour continuer kozala uni na kati ya union sacrée, tout en tenant compte il y a force il y a moto na moto parce qu'on est en politique. Hein, pesanteur, il faut la nakati politique. Et donc, en tenant compte aussi que présidium o tozali nango tisiko yo akala et ça lipe mosala ya makasi. Il faut pas seulement voir les faiblesses, mais ce sont les acquis. Ils ont beaucoup travaillé mouillé les maillots, ceux qui n'ont raisonné ndenge mwana mboka baati abandaki informateur na premier mandat. Mosala makasi ya salaki avec beaucoup de risques pour na déboulonner FCC cash. Tozu union sacrée, asali musala malamu, sans makelele, tozu gouvernement ya liboso, ya kei na Sénat, atiki ba prouesse na Sénat, asali musala na Sénat malamu, gouvernement vandi, tokaki makelele était parce que Bahati savait mettre tout le monde à l'aise. Aibaki moto na moto, ndenge ni fa sala makambo. Bon, deuxième mandat tokei, tobundi, AFDC avec sa deuxième position, na kati ya union sacrée, 40 députés nationaux, 13 sénateurs, députés provinciaux et belé na ba communaux. C'est-à-dire on a accompagné encore conséquemment le président de la République, nous à FDCA, pour tous sous ce deuxième mandat chef de l'État. On a encore mouillé les maillots. Et donc, toyé deuxième mandat, toujours continuer. Netomoni, c'était une restructuration à l'Union sacrée Mokonzamboka à l'Obaki, tondi to sepela kinango. Mais tout le monde ndenge salameli ils ont suscité moi réaction belé. Nous pensons que notre chef Fati c'est quelqu'un de sagesse, à moto il y a unité, à moto pays ndapé sa vision. Donc tous assure qu'il y a kota la ndenge nini ya robongi c'est siko yoana. Pour na kokota na question na yo la consultation nationale. Je tiens d'abord à féliciter le président de la République pour cette initiative d'un gouvernement d'union nationale, d'autant plus que l'unité nationale est intrinsèque, c'est une valeur intrinsèque na kati ya mboka na biso. Des aba valeur cardinale ndenge toloba na kati ya mboka na biso Congo, to mesana ko vivre ensemble. Nde yango moni
mokonzi mboka na moment où tozali il faut to sangana tant azo bengi sabato na unité nationale biso pe tozo sensibiliser mobiliser pour la unité nationale. C'est alors que apesi initiative wana PID wana ya gouvernement union nationale ko sangisa ba congolais et congolaises nyonso. J'espère il y a toute tendance confondue pour to ebana ko réfléchir na ba panel scientifique ya makasi otona motacha libanga na kati ya gouvernement pour to ebana ko tala qu'est-ce que nous pouvons réellement faire pour na makambo izana ben sécurité en mboka. Pour na makambo nyonso ezole quand même sur le plan économique, sur le plan de développement, environnement, santé, social, ainsi de suite. Et donc tomeka kotala ko réfléchir sur des bases communes, sur de nouvelles donnes, narratif à sika pour to mboka na biso liboso. Et puis à la même occasion, je tiens à encourager mais aussi à féliciter les professeurs Kolongele Eberan. Yandia ke grand frère na betu ya bandundu betu nyonso bana gambandundu betu ke na kiese mingi sa mfumu ya bwala ame tombusa moshi na betu grand frère na betu na zina ya professeur Ebera. Donc betu zaba ne prof Ebera ke mwana mayele ake professeur déjà na parcours nandia ke mutu mosha ke banza mbote ake vanda na ba réaction mbote et puis ake mutu moshi ya rassemblement. Donc tous assure que prof Ebera kosa musala malamu nesika bache nzamba sunga ya pesa e maele ya pesa makasi mingi consultation eza parce qu'il faut za ba avis favorable ba vie ya bato na bato ya ba catégorie sociale nyonso pour aibana ko constituer cahier moko de charge et puis rapport ko pesa na mokonza mboka pe na ndenga ko sona ba formation politique société civile ba tendance nyonso pour gouvernement ya union nationale et chama na musalo chef de l'état apprécié. Ok, na musala chef de l'état na musala chef de l'état apprécié ndeko Armand Mukulu. Pona nini choix ya ndeko Eberan de Kolongele? Bon, ça ne relève que d'un pouvoir discrétionnaire du président de la République qu'il a fait officiellement apponi Mwana Mboka Eberan. Azali conseiller spécial ya chef de l'état en matière de sécurité. Et donc, ils ont relevé le pouvoir ya Yemoko Mokonza Mboka. Je ne vois pas pourquoi on a rediscuté. On a repris ça. Motivation. Et donc le chef de l'État sait que pourquoi apesi confiance sur les professeurs Ebera. Et donc bisoto la ka musala malamu akosala en tenant compte il y a ba pesanteur nyonso na kati ya union sacrée mais aussi na ba ndeko mosusu pe ba formation mosusu po to kende na gouvernement union nationale tel que mokonza mboka sengaki yango. Poto kene na gouvernement union nationale lokola mokonza mboka a sengaki yango ndeko Armand Mukulu yebisa biso jusque là ba opposant ondengo sali komona ba opposant nini oyo bozomona bazali na tendance est-ce que vous réussissez vraiment ko convaincre ba opposant lokola ba Martin Fayulu ba Moïse Katumbi wana vous êtes sûr que ils vont venir vous assister na o etali gouvernement et union nationale? Bon, ici c'est question d'une conscience collective. Et la question ya moto na moto azwa conscience na makambo o ezokome la biso na mboka na biso. Voyez nde konfamba situation sécuritaire en mboka na biso ebandi sous le président Félix Tshisekedi. Ça c'est de 1. Ye moto aye na ngote akuti yango. Moto angani akuti yango kokuta. Ndenge bandelaka ayebiti azalaka na epe atana kati institution moko tenakala. C'est un politicien qui était à l'UDPS, qui faisait sa lutte démocratiquement au lobby à son pouvoir parce qu'il est constitutionnel. Et donc, à Kouti Likambo, Mozindo déjà, Azobunda. Et c'est comme ça que nous soutient la population, va soutenir Mokonzi Ekolo parce que la communauté internationale aussi, l'institution internationale mingi, va vivre dans stress mingi, ce qui opinion per komiko mata. Donc il faut soutien et à la makasi. Il y a un monde qui mon côté, ou il qui monde qui a unité à la population, ce qui peut plater les miens lobby non trop c'est trop tôt. Nous avons dit 30 ans c'est trop. Paul Kagame, Rwanda 30 ans c'est trop. Makila ya bakoko il faut ganga, il faut makambo ici là. Donc Ndeko Famba, c'est pour vous dire que gouvernement union nationale ezali porte mokonza moka fongoleli
bato nyonso ba congolais nyonso bazo estimer ba ko ya na moi contribution na bango pona mboka kende liboso, ils sont les bienvenus. Et bah on va estimer que pour des raisons, je ne sais pas, une ou deux ou autres, que bah qu'on s'abstenir, on va pas aussi forcer les gens. Mais souhait n'abissue Zali tozoa une grande représentativité sur le plan national. Donc moi je pense que kotuna ki onde ko Katumbi, onde ko Fayulu, onde ko Muzitu, onde ko Sokinani et Mukwege ou consort, moi je pense que il faut avoir conscience. Baeba nako besoin en considération appel ya mokonza mboka et pour makambo kende liboso, mais ezali kamba conscience oya monike azali na makambo ezolo kana estambo na biso en réalité il faut aya nazo monate pourquoi ba roboya ils vont refuser pourquoi. Donc c'est un appel lancé par le président de la République à fondler Limototu Liboko et le professeur Ribéran va consulter. Personnellement, physiquement présent, au team de la délégation, représentant, ça se passe. Et donc voilà. Ok, lelo yo toyoka kiawa makambo ezali koleka ebele na Congo toyoki ba sanction epesami États-Unis à lobby au non Congo azali ko kende ko signer ake azana contrat ko signer signature na États-Unis pour que États-Unis a ko utiliser ba minéraux après sécuriser biso, mais ozali ko mona te que dans tout ça hein ozo ko mona te que mindele baza kolinga ba pakola biso mafuta ba lembisa biso po te ba profiter na espace ya molai po ba yiba ebela yiba, parce que quand ba sanction pesami quand ba sanction kiti to mona en 2012 à l'époque ya Kabila ba sanction kita ki umela kite ba to bandi ko bima ba umela kite dans l'espace d'une semaine ba la chaque prise, mais o bazali ko zo force o bazali ko zo ko continuer ko sala ba attaque baza ko zo yango. Non, en fait il y a ce que nous appelons de l'hypocrisie. Dans il y a fonctionnement, il y a certaines couches, il y a communauté internationale. Excusez-moi de vous dire ça, ça existe en diplomatie. Hein? À Pessi, à droite, à gauche, à droite, à Sali semblant. C'est ce qui fait que toujours multiplier la démarche sur le plan diplomatique, mais vous allez voir, la journée c'est bon, et le soir c'est autre chose. Et donc toko lembate diplomatie fonctionnera bongo ikumi ya ekolo aza déterminé pour aussi salikambo ya guerre ya Estambo en abisso. Mais moi je vous rassure que nous allons récupérer nos territoires, voix nyonso ekosenga tous les capots to récupérer le territoire en abisso toko récupérer yango. Donc mokonza ekolo aza déterminé ndeko fwamba to soutenir il faut to pesende makasi to soutenir mokonza mboka makambo kosa les alliés belé Congo ezana posa tokende liboso ndeko Armand Mukulu lelo na yambi na yambio yo zali bongo communicateur ya AFDC estimamé na ndeko Bati Lukwebo ndeko Armand Mukulu to zali rapidement yambote toko tapena na mojindo ya makambo loba maki mingi pona ndeko Bati Lukwebo makambo batu mususu na kota na internet bazali koloba makambo belé sur dossier oyo Italie justice ya RDC sur dossier Italie bofundami ya ndeko Gauthier Sey na kombo ya ndeko honorable sénateur Bati Lukwebo. Est-ce que ndeko honorable sénateur Bati Lukwebo ko funda Gauthier Sey est-ce qu'il faut éclaircir na population de sénateur ko lobame pona nina ko funda Gauthier Sey ya ninga kima alinga kima bitumba ko funda Gauthier Sey yebisa biso ndeko Gauthier Sey asali ndeko Bati nini eloko nini esui ndeko Bati pour être Gauthier Sey azala devant la justice bakoma kosamba na autorité monene ndenyo. Bon, il faudrait d'abord comprendre que de par la constitution de notre pays, Motonio so oyo azo se sentir lésé, a ko saisir justice par procuration ou bien yemoko personnellement ou à travers ses avocats ou sa famille ou ainsi de suite. Ça c'est la constitution. Deuxièmement, ngana kolinga mingi penza ko expliquer les côtés allégations, hein. Ezaka kutuye mo ndeko Gauthier Sey mon côté, il y a beaucoup de personnes qui ont amené plusieurs allégations sur la personne du professeur Bati Lukwebo. Donc plusieurs allégations, donc on voit ça même sur les réseaux sociaux, sur la toile, consort.
par rapport à la situation isolée qu'on a Est Mboka. Écoutez, il faut bien cerner ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas un politicien de la taille du professeur Batul Kwibo, de son rang, qui est très touché, le professeur Batul Kwibo, par rapport à Makambo isolé qu'on a Est Mboka. On ne doit pas blaguer. Hein? À un moment donné, on doit être sérieux dans ce que nous faisons. Mais pourquoi Kakaye basé belé? S'il vous plaît. On parle ici des vies humaines, des pertes de vies humaines. Le procès Batul Kwibo na famille à perdre même bateau. Est-ce que vous le savez? Famille famille élargie. Il a des cousins là-bas. Il a des sœurs, des nièces, des mamans, des tantes, des enfants. Base sociologique n'est à ma casse sur le plan électoral. En tant qu'individu, pas AFDC, parce que AFDC est un parti national. C'est l'autre côté, c'est le sud Kivu, c'est Bukavu, c'est Walungu, c'est Calais, ainsi de suite. Vous comprenez? Et donc on parle de quoi? Vous pensez que nous ici à Kinshasa, quand on circule dans nos véhicules, qu'on soit dans bureau carrosse, dans bureau climatisé, tous autres tamboula, hein? Donc, tous a touché Kolekamo Nambokabati. Il est de ce coin-là. C'est un grand notable de ce coin de l'Est. Il est très touché. Plus que Babilobela Tozoloba. Parce que peut-être toi, à Kinshasa, Tozo Tambola. Hein? Il fallait ce qu'on a bango, à haute voix, populisme, Bati, le Kwibo, les professeurs Ndenaebele Ramta populisme. Ça, il faut d'abord les retenir. À cause d'un choc, moment ils ont lié mon akatamutema. Parce que c'est un homme d'État. Il ne peut pas, en tout cas, exposer, hein, pas sur Azana en public, comme ça, librement. Il est deuxième vice-président du Sénat. Il est dans les institutions du pays. Est-ce que vous comprenez? À Goma d'abord, tel que vous voyez Goma là. Sokotali Goma, na Goma Komona qui ba mituka, plus de 7 véhicules, ba marques différentes. Plus de 7 véhicules, ba marques différentes, ba véhicules belé plus de 18. Oh yo ibane osa misala na kati ya ba entreprise ya mwana mboka bati. Ba tu le ba investir au Congo. Ba biloko no ba piller wana, ce sont des emplois des Congolais qui sont partis. Lui, il n'a pas investi dans d'autres pays comme d'autres politiciens. Il a raté un investissement là-bas. Non. Il a investi au Congo, on doit le féliciter. Il a pris le président de la République, il a investi au Congo. Et il a un investissement. Mon cher ami, Batul Kwibo n'a jamais touché aux armes dans sa vie. Okay. C'est rare des politiciens beaucoup côté dans l'institution d'une manière. Non, ça au moins ça au moins je te soutiens. Ça au moins je te soutiens. Bati ne sera jamais appelé ancien rebelle. Jamais. C'est comme le président Tshisekedi, il a continué à pouvoir na voie démocratique. Ayebi ataba bandenga il ne connaît même pas l'art de la rébellion, Bati ne connaît pas ça. Azana mutema ya mutu. Mais Gauthier, c'est ça qui n'est pas. Écoutez d'abord. Bamitukanaye, kuna nyonso oy salaka musala. Nous avons vu les images ici ndenge bamitukane ba rebelle bazozongo ba kotana banzela Rwanda. Permanence à AFDC à saccagé. Est-ce que dans la permanence mon quoi parti politique il y a même il y a union sacrée kuna na est ba saccagé. Saccagé à Goma. Piller ba ordinateur ba biloko nyonso ba keina. Rapidement décoration s'il vous plaît pour na hôtel na ya Orchidée. Piller saccagé. Oye na Riveria na Bukavu. Réquisitionné des forces par les agresseurs. Des forces. Vous comprenez? Ba usine na ba piller. Banda kuna misusu kuna ba buki ba piller. Vous comprenez? Et donc dans tout ça, vous pensez que Aza bien, Azoka bien. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'il résiste face aux agresseurs. Il est en train de résister face aux agresseurs, mon frère. Et ils ont compris qu'il est avec le chef de l'État. Ça dit parce qu'il ne voulait pas entrer dans la jeune. Il ne peut pas. Mais manifestation dans la télévision. Pourquoi il y a touché tes mains, piller
manifestation un instant manifestation na ngai na tuna yo manifestation yo e ba chelinga na régie bato balobi ezali tricage ndeko bati lukwebu na Kinshasa bato pakoyi ko ya ebele boyete eza na fikine les gens s'étonnent babi non ndeko bati lukwebu na Kinshasa bato pakoyi ko ya boyete bosombi bato ya kosomba. Il faut d'abord rappeler une chose na sisa dossier na zoloba rapidement ndeko parce que tout ça sous na ngonga mingi te na ran ya professeur bati lukwebu mi balé bazali to bafutaka mpaku lokola ye atindela gibiso tala ba mikande belé nazia on a imprimé au moni yango tia to bimana au moni onde na to bima nde na tchala katsa nde na otambana yo to kam otambana bweni na otambana pa so mtalona la kisana la kisi afuta kampaku ba taxe na inyo sonenga mal pour na investissement na ezata na pol na mona politicien te ara ne afuta ba taxe mpaku lokola et puis les procès bati est bien organisé ndeko keba na prof bati azan administration bien organisée structurée même ya FDC même ya ba makambu na ye donc soko lobi ka ba miselo ba pesio olobi ka ba miselo ba pesio et donc alinga pe problème te na mpaku on doit les féliciter parce que ko tambongo na mboka oyebi ke a okana premier trimestre so ki na kami a fouti plus de $600,000 américains pour l'investissement na a fouti plus de $80,000 américains pour l'investissement na DGRK. Sans compter na région et à Bukavu régulièrement. Et donc on parle de quoi? Oh non, aza ceux qui a na nini na ba ceux qui a na ba rebelle. On parle de connivence ça au coopérer on va sécuriser bilo ka mutu ba sécuriser on va zo bokta makasi va zo piller. On parle de quoi? OK. Et donc merci. Mais tout cela, moi, avant tout cela, on a une activité à rentrer pour politique, il y a AFDC sur l'éveil patriotique et mobilisation générale. Commenter après. Démocratique du Congo est allié à FDCA. Cette foule compacte, composée essentiellement des centaines de milliers de militants et cadres de cette plateforme politique, membres de l'Union sacrée de la nation, venus de 4 coins de la ville de Kinshasa, se sont mobilisés comme un seul homme pour venir écouter le message de leur autorité morale. Une grande mobilisation réussie qui témoigne une fois de plus de l'ancrage populaire de la FDCA, deuxième force politique de la majorité au pouvoir. Cette rentrée politique était une occasion pour Modeste Bahati Lukwebo de s'exprimer sur la situation que traverse le pays sur le plan sécuritaire, politique, diplomatique, économique et social. Prenant la parole devant sa base, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo a d'abord eu une pensée pieuse pour des milliers de Congolaises et Congolais qui sont en train de périr à l'est du pays, où une grande partie des provinces du nord et sud Kivu est sous contrôle de l'ennemi rwandais et ses supplétifs du M23 AFC. Modeste Bahati a fait observer 1 minute de silence en mémoire des victimes des affres de cette guerre d'agression. Face à cette situation, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo a, au nom de son regroupement politique, réaffirmé son soutien total au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et loué les efforts inlassables qu'il déploie ainsi qu'au FRDC et au Wazalendo pour la restauration d'une paix durable dans l'est du pays. L'autorité morale de la FDCA a également saisi cette occasion solennelle pour exhorter l'Union sacrée de la nation à œuvrer pour le renforcement de la cohésion en son sein. Nous, FDC alliés, sommes effectivement très préoccupés par la situation que traverse notre pays en ce moment sur le plan sécuritaire, politique, économique et social. La matinée politique de ce jour, qui ne doit pas être confondue avec la vague d'action à laquelle nous assistons ces derniers temps, et qui s'apparente au suivisme et à la compétition politique, parfois pour plaire et sans en connaître la finalité, s'inscrit non seulement dans le cadre de la rentrée parlementaire de mars 2025, mais aussi et surtout pour soutenir nos forces armées et le commandant suprême de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous les soutenons dans leur lutte pour la paix durable et l'intégrité du territoire national. Évidemment,
les gens oublient très vite, surtout lorsqu'il s'agit de nuire sur fond de haine et de jalousie. S'agissant de la mobilisation de la jeunesse en vue de s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie, l'AFDC, par ma personne, a été le premier à organiser un grand rassemblement pour inviter nos jeunes à prendre conscience du danger qui guettait le pays face à la convoitise de nos ressources naturelles et à l'agression qui avait débuté à la frontière avec l'Ouganda, plus précisément à Bunagana au nord Kivu. Nous ne nous fatiguerons pas de sensibiliser et de mobiliser notre peuple tant que nous ne serons pas en paix et tant que l'intégrité du territoire national sera mise en mal. C'est dans cette même stratégie que nous avions lancé en date du 21 janvier 2025 l'appel à la mobilisation générale du peuple congolais tant de l'intérieur que de la diaspora en vue de défendre notre pays contre l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23 et AFC. La rentrée politique organisée à la Foire internationale de Kinshasa a été également une occasion pour Modeste Bahati Lukwebo et son regroupement de condamner fermement l'agression de la RDC par le Rwanda et de dénoncer des milliers de morts causés par cette guerre. Aussi a-t-il demandé vivement à la Cour pénale internationale de sanctionner les coupables. Dans son message à la base, Bahati Lukwebo a dit soutenir tout schéma susceptible de conduire à une paix rapide et durable et de récupérer tous les espaces occupés par les agresseurs. Selon l'autorité morale de la FDCA, ces schémas portent notamment sur la solution économique à travers l'élargissement de notre partenariat économique, les processus de Luanda et de Nairobi, le pacte social Senko-ECC pour la paix dans la J'espère outi omoko to outi kolanda bato balandi o nyonso ndeko Bahati Lukwebo balobi mais na moni na biloko wana mwa makambo azali kotanga na yoki mwa bakayu ba bordire betami ba bordire betami vraiment ngana bomba likambo te bordire moko betami on ndebo tuti yango ndeko Jean-Pierre Bemba on dit pona ba disipona o ya azali kosala éveil patriotique na ya azali kosala pona koluka baji pona kubende ba jeune bakoto na musala sodan dieso soit bino banda tata mokonzi alobaka na réunion union sacrée atanga Jean-Pierre Bemba pour la Moussala Bazali Kosal. Rapidement, découvert. Merci beaucoup pour la parole. Je pense que c'est très bel reportage. Ezoloba presque déjà Nyonson. O Ezali Molière TV Canal Plus, je crois. Ezolandama partout, même YouTube Nabino. Et l'andama Amakasi, plus de 30 nouvelle tendance sur Internet, partout, plus de 30 000 abonnés. Et donc, 300 000, plus de 300 000 abonnés, nouvelle plus tendance. De 320 000 abonnés. Plus de 320 000 abonnés, nouvelle tendance. Oui. Je pense que le message est clair. De un, le professeur Bahati Lukwebo a toujours été derrière le président de la République. C'est pourquoi nous avons continué à réaffirmer la loyauté de Mokonzamboka. Attaque ou diabolisation, attaque ou intoxication contre lui, Koko Selaye Makambu, Kolukaye n'a pas problème. Il est serein dans ses bottes, toujours derrière le président de la République. Parce qu'il y a une vision à Mokonzamboka. C'est pourquoi au moment où il na manœuvre, tango Mokonzamboka qui décision, il y a déboulonner FCC cash. C'est le professeur Bahati Lukwebo qui a pris beaucoup de risques, qui était dans les manœuvres. Nous le savons bien. Pour tous les unions sacrées. Nonobstant na bilobela ya bateau, mais na moment wana moto mokota lobara mabe à prof Bahati Lukwebo. Il est toujours avec le président de la République et je le félicite, je l'encourage pour ça. Deuxièmement, le professeur Bahati Lukwebo dans son message est clair. Nous avons d'abord commencé par remercier d'abord le président de la République, remercier, j'allais dire le Seigneur Dieu, à remercier d'abord Nzambe, Oyazali Mopesi na Kimia, Mopesi na Bomoi, Oyasala qui a se retrouvé, et si que Yoana, pour bilobele za Kimi Ndeko. Oh mwana moka Bahati abimi, oh non akozonga lisusuté, oh Akimi, oh boy, il va négocier qui s'engaille. Sachant qu'il y a un deuxième vice-président Sénat,
avant bima ordre de démission na calmement ake ba séjour médical na aye kozonga mwana mboka baati azali akokima okende wapi azana président Fatia akokima toki akende wapi donc ezaki babilobela ya bas étage azongi alors ezaki rentrée politique ya FDCA lokola limesa na statut na biso et ça la marabongo na ba période moko bien identifiée bien déterminée. À l'occasion, a profité qui a lancé un message d'éveil patriotique et mobilisation générale. Pourquoi? Parce que il faut batoubaye belo komoko. Déjà à l'époque, en 2022, il a même dit, le président Batou Lukwebo, yenda zalaki moto ya yambo. À l'époque, déjà en 2022, azaki moto ya liboso, personnalité politique ya liboso ya mboka. Oyo, abandaki campagne d'éveil patriotique et mobilisation générale. Bozomona ba image yango wana awezaki na Goma abetaki pe mususu na Bukavu. Vous comprenez? Et donc il faut dire que azaki moto ya liboso ya kobanda yango. Mais ali likamba kowelela te ba kulutu na biso misusu tangi ba kombo ba bandi même ba membre gouvernement on a moni bazo continuer na makambo ewana ya mobilisation. Eza suite logique ya makambo mwana mboka baati abandaki. Eza mabete, il faut qu'on reconnaisse que yé mutabanda qui a une mobilisation générale. Eza li kama mabete. Bande ko bazo continuer, eza suite logique. Puis surtout aux hommes mobilisés. Asenga ki adhésion ya ba jeune na FRDC. Déjà à l'époque en 2022 na image au tikola ki sa awa. Aloba ki yango bien volontaire no querelle politique. Tous en asima mokonza mboka to convaincre. Il disait ça déjà à l'époque. C'est quoi tokobo ya ndenge ni koloba ki yé mutabanda ki yango. Mais tolobi pe obandeko ba sala eza mabete eza malamu po biso tout tozo sunga mboka toza nsima mokonzi ya ekolo eloko mosusu ifo koyeba mwana mboka Baati Lukwebo alobeli makambo pe ya ba inversion des valeurs batoyo bazo mériter bazo mériter tolobaka lokumu pona ba valeur na bango pona mosala na bango. Okay. Rapidement, des comptes on a déjà la conclusion pour ta mission. Donc on a besoin de story en mingi. Toujours on a un système moko, bangonde bazo se retrouver un peu mis à côté, to étouffé ou bien bazo fina bango au profit ya batoyo bazana ba valeur té. Batu misusu bazo mériter bisiko bazo mériter té. OK. Makambo mosusu ndeti ya ba pratique ba débauchage. Toza biso nyonso si kama on a famille politique moko, mona bandeko mosusu bazana ba je misusu ya ko débaucher ba bato ya ba parti politique mosusu ndeto yoza autorité morale otindi bato na gouvernement mais comment après comme ba manœuvre mosusu oh non a commis côté mosusu a commis na regroupement mosusu mais entre temps azali moto a utina na singa na yo ndenge baloba na racine politique ya yo et ça la ramabe créera ba confusion et ça la rakiromona élève azoto se soumettre na été et comme ko ba ranking ba conflit moko ya mabe ya malamu te. OK. Vous comprenez? Moi, na mboka Baati Lukwebo a lancé pe registre d'enregistrement. Donc la nyonso ozolba ke bato ba bossa na poto za rapi ba bossa na ke moi na mboka Baati Lukwebo akoki kokota no 15 jours na babu buzobo etali ba rébellion. Jamais, il ne peut pas. Donc il est avec le président de la République. Donc dès que souple 45 minutes aussi c'est émission 45 secondes s'il te plaît. aussi ça. To fongoli pe registre, il y a ba enregistrement. Il y a bandeko nyonso baza ba majeur parce qu'on doit faire les choses selon les normes hein. Tome ma bandeko baza na posa ya kokota armée na banzela ya ministère de la défense ozomona po baza l'encadrer eza na moi loyengete hein baza ba formation et puis ba meka ko tamiser bango et puis ba kende na ndenge esengeli po baza la contrôler na ministère de la défense pour babundela ekolo to fongoli registre na biso enregistrement na jeunesse na biso ya parti na ligue des jeunes bandeko déjà to bandi kokotsa bango mon frère pona ba plein ça c'est pas quelque chose à en parler vous avez vu plus de 100 000 personnes et donc ti libanda kuna na fikine ba place ezate na ba terrasse kuna ba bake ko vanda ba saba nzete na nini si payot wana OK kota ba bikapi OK kuna et donc ti na kata fikine donc ba place ezala kité parce que bato nyonso bayaki koyoka liloba ya mwana mboka Baati Lukwebo ya soutien ya Fachi Beton na soutien ya mokonza mboka contrairement na ba diabolisation bato bazana ngo à l'endroit ya Baati mais il est toujours avec le président de la République. Nous devons soutenir les chefs de l'État parce que bon sala zo sala nyonso zo bunda merci eza pona mboka na biso ya pona suki ça le président Baati Lukwebo a aussi
remercier, sinon encourager. Bah, démarche nyonso mokonza mboka azosala, atalisi yango na bateau, et puis à encourager l'Union européenne, à encourager l'Union africaine, à encourager le processus ya Luanda na Nairobi, à encourager résolution 2773 des Nations Unies, à encourager les Nations Unies, à encourager la communauté internationale d'une manière générale. Ok. Puis na bango nyonso diplôme o bazoya nango pona mboka, et puis à encourager des démarches ya Senko, ya pacte social, parce que toujours luka Senko na SCC, toujours luka kimia par tous les voies et moyens, vous voyez un peu. Et puis à dénoncer qui peut makambu ya ba impunité, impunité financière na kati ya ba côté. Merci Ndeko Armand. C'est l'occasion pour moi de féliciter. Merci vraiment. Pour na retour ya patrouille financière, parce que le professeur Batu Lukwebo, c'est quelqu'un de valeur. Merci Ndeko Armand, vraiment comme une souka. Aussi ici émission na biso ya lelo. Et que donc en grosso modo, OK. C'est pour dire simplement que le président Batu Lukwebo a salaki yango pour nous soutenir mon compte, parce que déjà depuis 2022 on l'a déjà fait dans la fédération Union surtout on est mobilisé pas imagine des collègues Tomoni yango babosana na moi lombango. Donc merci. Pour finir, c'est pour vous dire que bato ya bilobela boya kasusu kotuna bato te oh non bati alobi nini oh tout non il est derrière OK. Le président Tshisekedi. Merci. Tout ce que le chef de l'État va prendre comme initiative. Merci Ndeko Armand Mukulu. OK, tout ici. Merci Ndeko Armand Mukulu. Je vous rappelle, nous avons eu à recevoir Armand Mukulu, qui est un analyste politique proche du président, du deuxième vice-président du Sénat, l'honorable sénateur Bati Lukwebo. Monsieur Armand Mukulu, il est un cadre de la FDC actuellement. Vraiment, si vous voulez retrouver Armand Mukulu, vous deviez normalement aller à la FDC pour le retrouver. Raison pour laquelle je vous dis merci, bonsoir chez vous. Et nous sommes très émus et très contents de vous avoir devant nos petites postes téléviseurs, nos téléphones, dans les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Je remercie tous les Congolais qui nous ont suivis, tous les étrangers, tous les Ivoiriens, tous les Camerounais, tous ceux-là qui aiment le Congo. Que Dieu vous bénisse. Merci Nalutu la Trading Company, société en Banamboka ya Solo. Merci na Marilou, Madame Marilou, que Dieu te bénisse. Que kuna na Belgique, Madame Marilou, merci beaucoup. Merci na Ndeko Jordan na Bossaniote. Bangonde nazali ko bavana 6 émission eye. Bandeko nazali ko senga na gouverneur ya ville ya Kinshasa. Nzeruti ya Kabamba, Wileli Kabamba, nzela wana ezali ya kukufa na ndenge ya kosakana te esengeli boyeba kolandela nzela wana, boyeba na kosala nzela wana po ete ezali soni pour la République démocratique du Congo. Route Kabamba ezali foutu. Peli susu bisika o rond-point Kabamba ezalaka comme esukela na rond-point Kabamba. Place wana ezali rond-point basala kasi bazui basali cercle culturel moko ba obengango cercle culturel Bimwala Ndeko Bimwala okoma ministre okoma ministre Ndeko Bimwala j'espère vice ministre ou ministre titulaire Ndeko Bimwala j'espère aux gouvernement. Donc il faut koyoka webisa bato balongolelo ko wana parce que place wana il fallait ba curer ba caniveau, il fallait qu'on cure des caniveaux là-bas. Moi ba curer zate bato balobi ono un ministre atia batu na awa bato ba ko boya kozala na problème. Mboka oyo il faut ba banalité wana ici là, il faut ba futilité wana ici là et sengeli ba buka ici wana et puis vous construisez en dur, n'est-ce pas si à l'état vous construire en dur, l'objet tout le monde ba immeuble telemi na rond-point wana Kabamba, ça ezali soni makasi et sengeli ko buka eloko wana na ko senga na gouverneur à ville soko okokate l'obana ba instance na senga na ministre provincial et na ministre national et intérieur de ko Jacques Chabani na ibete ozana muto ko banga te à part mibeko ya mboka okobanga ka mibeko ya mboka vraiment il faut ko buka ici kawana mu pepe ba na koleka vraiment na sengi na excellence monsieur le VPM Jacques Chabani bomeka ko tala ici kawana rompo Kabamba ba maye kulaka lisusu te pona rompo Kabamba wana bazui basale loko mongo bazali ko benga cercle culturel bon marché et puis ba
komi wana encore cercle culturel bimoala vraiment soki ezali bongo ezali mabe po ngai moko j'ai été sur terrain mokolo baosala curage moye baki nosala curage kuna eza te bakaniveau ya minene eleka kuna na se ezali soni mpe mawa nasengi na bino merci ndenge botali biso botikala malamu na bandako nzela ezali te mai etondi partout allez coup de chapeau à la prochaine.